Je dirais toujours force aux artistes, aux comédiens. Tous à la ramasse. Parce que ça fait mal, mais on ne sait pas condamner Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc toujours à passer du son. Nde bandeko no baloba yo pe loba ko mo yango ba tso loba na pana na yo boko libérer biso porte de la porte ndako na yo. Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto Yasika yango eye Gavker aye biso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte de poids. Gavker aye biso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand, donc bakisi o esalemi na Allemagne, mais o ezali naturel, o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez diabète, en 3 semaines, ya pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, ya pamba, diabète na yo, et sili. J'ai dit bien, diabète na yo, et sili. Na kisi na biso ya diabète okosali la, et kobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango, na lobi bien ndenge obotama nango, ainsi que kisi na biso ya tension, soki osaleli yango dans 4 semaines, 4 semaines je précise bien, aux guérison, aux lobiko, awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension, ainsi que perte de poids, solution, yango wana. Awa nzamina na ebi tusiku shuka kolonzo bongo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo twino sa nini o eza chance transfert ndina piembo nyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te ezela ngoli kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. Na bisi wa. Ja, evidence. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama hiyo tumelenga mbongo ya mwasi. Hiyo na mandeko ndio kwa barabara. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika Eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur
chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Tandis que lango FBT Misalane Kazinjo. Soko tche bazui. Soki pa kona ba tche tozui basora kaka. On sait jamais. Ya mami Toki. Voilà, on est déjà là, dans HIG. Arrivé déjà aux artistes comédiens, nous voulons pour nous, ils sont déjà là. Aujourd'hui, Chabal, tout le monde est d'accord, tout le monde est artiste, je vais déjà. Voilà. Sangango il faut résoudre les besoins de wapi. Nakitia. Ah. Moi le bamuki na famille. J'ai à répéter avec Papoui. Relation ezalaki nakoyoki kaka sanga répété na salon nakoki kovanda te tokotuna songo tokata tobenga toyeba sikoyo est ce que c'est vrai ou c'est faux otoyaki babengaki moto te biso nga nayebenga nani papa oxygène ye aconfirme ki akofi sikoyo nde otoyeba sikoyo doso komona su ebembe ya tiokona na ebimi te ya pa produit ebakisameli bino osusu c'est-à-dire nini elanda bino ko eloko elanda biso te lango eza naturel volonté nzambe tokosi sepena pa koninga mpona soki mpona so nzambe aboyaki pa koninga akufa te cokopaninga akufa te soki akufa parce que moka na nzambe yango kana ato meki koboya yango
ce qui est déjà décidé que au coup 15 heures peu importe prière na yo peu importe nous tout ça la donc dès que tout le monde qui va commander mi balé moko na ba coucher tous na morgue ce qui peut na milieu ba chèque tout ni ba moi c'est non ah te ba na musumo peut-être machete ba kufati ok mazando ba ah voici nanga to teka kine lobby mais le bengi biso a kufi de bon na ka ba comédie c'est parce que c'est une famille aux restreinte oh ba fani mingi ba yebika ba wana ce qui va mort et zo landana de ba ko kanisa mais la mort ça maman nzambe ça maman moi le bamuki na mona ben on est pour faire un thème de façon dans lesquelles elle ira à battre à continuer au construire c'est ce qui est important à la famille aussi dans la biologie qui y a papa nzambe asura ba vraiment avec sa maman qui mais on va négocier merci là on a tout à l'heure de la maïna pour ma cantina avec la maman. Ok, maman m'a dit. Avec un boulot que je suis en train de étouffer. Ah, papa. À part les blindés, ça n'a pas loba mpenza nde bandeko no baoloba yo mpe loba bongo yo oloba na bana na yo bokolibere biso porte te na porte ya ndako na yo alati kitoko mobali kitoko aza mignon batake na monde babata ozo comprendre mais ngaka ndonga na otika ngote otokani nga mataka cheko je suis là anga bakani nanga enga unataka na nne ba tutu nataka ndo mataka liboma na kamuto na kanyama na mi yeba ka tutu na no mal équipé mal nécessaire donc talinga te pemba réputation peut bemba jibinga déjà choix na papa produit na jouer na été bon camarade bino bona ba ntia lelo ba tufu na mi ba ntia lelo Chargé, chargé, cabinet. Par contre, ça charge à cabinet.
ya maladi papa Kiino. Bonsoir. La tournage. Voilà. Nous avons le tournage. Nous avons un petit peu de sang. Voilà. J'ai évité, j'ai mis Chaban à vraiment choqué. J'ai évité la poche des hommes du matin. 5 000 francs. Comment c'est dans le bateau? Poser ma question. Poser ma question, journaliste, c'est une chance. Je vais poser ma question. Jérémy Komona na hôpital ya HIJ lelo bana ebembe nanu ya cheko nanu ebimite lelo boyoki so papa Kwedi aza papa ya ba comédien penza qu'on se dise la vérité akei atiki biso lelo nini ekoko ozala ona minute okolo loba neti nini na liwa na ye. Je dirais toujours force aux artistes comédiens. Tous à la ramakasi. Parce que ça fait mal, mais on ne sait pas condamner Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc toujours à passer sur nous. Jérémy, ça est là où il faut faire na mona bino ba désolé la Tcheko on a kaka ba programmer qui encore résoudre ma légiti de l'autre problème mais l'autre ça fait des jours qui président Massasi a ça qui émission moko par rapport à papa Ala Obela à la Saki SOS par rapport à ça et ba de tout ça mais la pour la mission très malade mais moi qui va tout soit c'est bien dans autre est-ce que actuellement de ça qui c'était mauvais ou quoi? Je ne peux pas juger Papa Massasi devant toutes ces caméras qui sont ici dans un aélo à Olobate parce que Papa Massasi aza papa oya osala yango de osala bien nazala ki ni côté bato basepela ki te ni côté bato basepela ki na droit qui acte normal asenga prière et tout voilà naza vraiment na elo mu ya Oloba wana likolo ya papa te soki déjà nga mwana na komosala papa remarque liboso mokili mobimba wana ko manka respect papa Kwedi azali icône ya moko surtout ebi na groupe salon so lelo maboke yebana isa grâce à papa Kwedi maïpi et alors azali papa génération depuis que matanga génération c'est pour message que c'est pas ya problème mais attends c'est yo ça qui papa nous to mais autre image votre image c'est mon image allo la soirée est toujours en terre oh ça ndeni maman lui voya pour toi batika ba image yo batia ba twake ba ifasi ndenge ba kamera ba nous pas ba contribution ya ba soirée to yebi ete na yango lisusu mwana ba aussi là c'est lui makambo depuis pour moi na memaki ngai donc nazali kotombe pe fan amoureux ya batalon na ye donc tozalaki déjà famille parce que yebi famille na biso pe mobimba esalinga vraiment passe ezaka te mpo na nga star moto akufi to icône mais eza papa oyo akufi eza noko na nga nde akufi parce que nayebi te naloba nini c'est vraiment très choquant trésor oyo toomona nga na koline ensemble depuis bomwana camarade na nga vraiment bomwana wana aboyi bafilme eza mwana ya suka ya papa Kwedi donc faut comprendre que aza na choc et émotion ntango mosusu donc totenir ye vraiment rigueur makasi te nabondeli bino vraiment tolela papa nanu na ndenge ya bien pardon vraiment nabondeli presse merci beaucoup merci Annie
Il y a Sika Eye avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Namona kiaza aka lobi na yo tuno sa nini? O eza agence ya transfert. Ndina piembe onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te. C'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwende mwinga fimbo. Napesi yo awa. Yeah, 1 minute. Opiso tsumu na bataja sa telefone. Biso ba estuka biso mbongo na nzela. Kangamba yeko temena mbongo ya mwasi. Yena mandeko de yo ya barasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya Sika Eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Soko che bazui. Soki pe kona bache tozui baso akaka. On sait jamais. Yama mimi toki.
masumu na ngai komi lokola ngola e Zambe na bomoye Yondo nimisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomoi nanga Sunga bomoi nanga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko Salete yo na ngai tokoma moko Nazala mukanda yokoma makomi Na luyembo nanga bato basuwa bomo Na biloko yo nde mungwa yopesanga saveur Yo osi yanga rivière papa inondenga Aikoni yo moto papa pelisanga Ozamba ineve na pusa papa sulajenga Mwana mpate Alleluia nzambe na pomo Kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye Ngai na ye kotombola trone na lola ye Rabi ye lipasa na nkembo ye Ata makasi esili ye Papa yo nde opesaka nga makasi Ngai nasala na kasi
TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.